Mama oyo aleli na poto aloyi papa Fiston tolanda kiyo ndengo bandaye koloba basi babengana kamibali na poto. Papa Fiston, responsabilité wa ezalaka pa ya basi kaka te. Biso basi africain tant to kola tozaki na mboka. Toyebaki ke papa nde azali chef ya famille. Papa azwaka responsabilité ya kolesa mwasi na bana. Kasi oya biso na poto awa soki mobali akomi na poto akomi bana moko jigolo abandi kotika ba responsabilité nyonso tu epa ya mama. Est-ce que wana tokobenga yedi susu mobali benga papa ndosimau bo solo makambo oyo parce que bo saboli biso trop ba mama ya poto tala réponse na biso pe yango oyo bo zonga lisu bo solo po ba papa oyo ya poto balembisi biso ba mama ya poto tala lisolo oyo tokobeta yango tokosola yango na émission ya lelo. Bonsoir papa Fiston. Biso ba mama to lembi bo saboli biso ba mama ya poto. Ba mama poto baza mabe babenga na mibali na bandako. Afato ya pe poto to utaki Afrique. To mona ki pe ba mama parents na biso nde bazala ki ne ba mama na biso na ba papa na biso. Biso to yebi na Afrique, mubali nde mutaza chef de famille. Mubali nde mutalukaka pona ko okipe famille na bana na mwasi. Mais awa na poto awa ba mibali mususu awa bakoma azui pouvoir na ya tiki maboko mwasi. Alingo fute loko te. Mbongo ne mona na kate. Komena masanga. Kozwa basi. Ake no kokosa ka mona zoke no kokosa kuna pa basi msusu makangu ke nonga na mwasi na ngato sana procédure à divorce. Ok dokuta. Alerte bande konyos tu balinga kolia fufu na ngola fufu oboteka kabasi ba mbala déjà salaka attention soki osombi fufu mekana nukozo fufu yango tse yango mba itala soki ekolima parce que fufu soki ozi otia yango ma mai eflimo kame oyo fufu ekomi caoutchouc ba tse mai ekomi plastique boy salaka attention finalement tozali kolia nini na mboka oyo ba fufu ya plastique na ngola o tolobaki te tolobi tokozongi na kana émission ya lelo. Yaya toyebi ke tolambaka bongo na tomate batu ebele basala kutu bilanga ya tomate na kati ya bandako na bango na ba jardin tomate kasi salaka attention ata osombi tomate na supermarché to wapi tala controlaka tomate moko na moko soki omoni tomate ezali na deux madusu boye yeba ke nyoka lekaki wana akangaki yango atiaki vene ka nde boko mona wana vene wana kati ya tomate nanu silité nanu bomona te ke no mutu ale abandi ba palpitation maladie moko inutile to no azoki vene azoki poison o kanta bateli poison nzoka nde biloko liaki tomate wana vene ya nyoka zalaki na kati o tolobaki te tolobi tokozongi na kana émission ya lelo. Yaya enseignement eza droit il y a tous les enfants. Moutinons tout à la droit à l'éducation sur tous les enfants. Kasi éducation et bandakana ne pas instructeur ndenge balati. Tala mama oyo, tantine oyo, madame oyo, institutrice na benga enseignante tomola kisi degré alati oyo ya bomoni yango malamu na misu ya bana ya moni yango la moto pekisi olata boyete kasi kolata boye devant ba élève et dengi kolobadini oyo eza à moitié bolumbute na ebité soki ba sanctionner to batiki ndengo na habillement ya boye tali malamu te ba enseignant botala ka ba habillement na bino tokozongi na okana émission ya lelo. Ok? Oui. Aujourd'hui, nous allons voir une autre monnaie comme le dollar. Ces monnaies s'appellent les bitcoins. Toute la classe, répétez après moi. Les bitcoins. Les bitcoins. Les bitcoins. Les bitcoins. Ndeko atindi jeu vidéo na Congo Brazzaville kasi utaki Maroc eke na Congo Brazzaville nzoka na kati kuna amine yango atie putulu yaya kosimbisa muninga touche boye pona nini yaya atie yango kuna na intention nini est-ce que elingaki koleka heureusement présence d'esprit ezundeko a contrôler ba modi bloc ba bena kati yaya mutu apesa kiye tout la muzi azaza amonanité totika kakotika baninga kotia baninga na danger est-ce que soki sikaboy olingo memela mutu eloko boy aboyi bokoloba nini tokozongi na peka na émission ya lelo. À refaire. Les élections là sont à refaire. L'Assemblée nationale à refaire. Le Sénat à refaire. La Constitution à refaire. Vous faites comme si nous on n'existait pas dans ce pays. La population ne compte plus. Vous prenez les décisions sans nous demander l'avis et vous pensez qu'on va vous soutenir comme ça? Jamais. On n'est plus avec vous. J'ai dit c'est à refaire. Tout est à refaire.
ngana mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana. Kaka na émission oyo papa Alexis na niveau ya États-Unis d'Amérique alingi apesa message moko pona bayi kimbangiste akoloba yango soki tozwi tanto kosola yango pe awa na tata Ndosi Mau. Voilà. Mbote bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la chaque fois pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke partout zali ko na biso ya tala émission e bandi benga bandeko émission e bandi déjà na senga kana yo ya soki okoti eloko ya liboso o aimer vidéo après ko aimer vidéo yo tia bongo partager au partager parce que ceux qui ont partagé peut-être ma solo ya lelo e ko sunga yo te. Mais tant que vous partagez et que vous peut-être ndeko moko songolo et si kamoko pakala yango to senga kana ibino bo partageaka toujours. Alors partout que na biso yebake to sito bandi ya mboto solo masolo oyo ya ko bengala ka mibali to pe mibali ba komi bongo basi na Europe basi ba komi mibali na Europe na tina nini yango tika na to développer moi 2-3 bakam o moni na sommaire. Voilà. Tokene mamoko na Maroc e pai wapi ndeko mobali basenga qui est service à memela comme sous jeu vidéo na Brazzaville ndeko la pa boya kité azwa ki des jeux vidéo à na Brazzaville kati na ebité so ki ayeba ki na simbi yango za ki mwa kilo est-ce que jeu vidéo ezo pese bo nini abe esprit lié kaka nzambe asungi ameka kofungola afungol na kati bo nzoka dezala ki na baputunu na kati ya olinga ki kosimbisa muninga touche pona nini. Peut-être muninga tiki moi c'est na bana akele ota la famille na Brazzaville mais yo ngo sim ze touche bakangaye so ki pe le kaka olungo intention nini olungo ko récupérer ngo nini passe na motema ya kosakana te yaya yo muto mesala bongo kolia tomate oui c'est vrai biloko nyos to bango na tomate pona ezala na guma kasi ata osombi tomate na supermarché osombi yango na ferme osombi yango partout osomba to ba elio ya talaka tomate vérifier ka tomate moko mbuma ya tomate avant yolamba soki omoni yango sala dema dusu pena boy yebake wana nyoka aswaki yango atika ki venena na kati na liko mona wana o tolobaki te tolobi peut-être nyoka atika ki venena na kati kuna yo soki ole yango bontaba avant peut-être venez kufa peut-être ekoyi kosala yo mabe na kati ya nzoto to mona yango ndeko mususu aleboye akei ba palpitation baki ko vérifier bateli poison oko kanta lokola mutu alambi mutateli o poison oko kanta lokola ba empoisonneur pour le kaboko boy oko loba ah mais na sana omna mutu te na sala lokola mutu te ba empoisonneur ngandere ni nzoka tomate wana serpent nyoka asi aswaki yango atiaki yango ba venende ozomona likolo wana o tolobaki te tolobi ndeko mwasi oyo a expliquer. Pour la famille, aujourd'hui je vais te présenter une expérience qui sera bénéfique pour toi. Regarde la tomate qui se trouve en haut de la vidéo. Regarde bien attentivement la tomate. Si vous achetez de la tomate au marché et vous croisez ce genre de tomate-là, faites très attention. C'est les morsures de serpent. Et une fois que les deux points se trouvent comme ça là, bien visibles là, ça veut dire que la morsure n'est pas loin et qu'il y a toujours le venin dans la tomate. Donc, ne consommez pas ce genre de tomates. Une fois que vous voyez que la tomate présente deux blessures comme ça, ce sont les dents du serpent. Donc, faites attention. C'est pendant mes recherches pour chercher les tomates pour ma conservation qu'un producteur de la tomate m'a fait savoir que ce genre de tomate est dangereux pour la consommation. Donc j'ai décidé de partager ça ici avec vous pour vous éviter de tomber dans ce genre de situation. Merci. Abonnez-vous si vous n'êtes pas. Yaya totika kaka na makambi ya biloko ya kolia tokende sika boye na Angola. Salaka attention ba fufu moko ya koteka na Angola ya soki osombi fufu. Semoule.
o bambalaka wana très bien avant olamba yango zo yango na tia mai tala soki osila parce que fufu otoliaka basangu soko tie mai bomona sopana ti esilio na maboko kasi oyo bazwi yango batie boye ebandi kofina na konyanga maloko la plastique ofini mai esili etikali plastique ya pamba biloko nini bozali kolesa biso bandeko yango la bosala attention o digérer parce que plastique soko liango ko digérer yango eza facile te parce que nzambe ndenge asalela yango eza bien te pona nzoto nzoka ba biloko tozolia bien aimé eza nango ba plastique nzambe alola abomba biso bozomona nazo continuer kosukola ngo na mai ya pio nazo sukola ngo na mai ya pio eza ko se transformer ti bokomona ndenge nini semoule toliaka ndenge na suka nango ezokoma plastique ba mai ya pembe o bozomona na bassin wana tombeau blanchi wana bilenge otolandelaka ya fufu yango wana tala mai ndenge ekomi pembe sikoyo yango wana nde ezolongwa sikoyo eloko eza na kati na yango nde moto eza somo omoni mai yango wana ndenge ekomi pembe donc pembe nyonso ezosila ngai nazo continuer konyema yango kaka boye na passoire continuer konyema yo kolemba te yo continuer konyema ti okomona eloko nini oyo eza na suka kuna tango mai biloko nyonso ya pembe oyo ekolongwa nde okodécouvrir eloko nini oyo biso toliaka. S'il vous plaît communauté congolaise tolamuka ye tozokufa na bamboko oyo fufu ya masangu na fufu ya manyoko awa na poto eza cher 1 kilo eza na 5 euros soko kei na matonge 1 kilo ya fufu na 1 kilo ya masangu ya biso ya Kasai eza 5 euros sikoyo saki ya munene tosombaka oyo ya 5 euros 6 euros bandeko yango nde ezaka ba plastique tozolia partager sauver milimo moni yango oyo nakangi mai na ngai continuer kofina tala mai ndenge ekomi donc tombeau blanchi tombeau yango wana esili sikoyo awa wana tikali na plastique botala eloko na tikali nango yango continuer kofina ti ekokomela yo plastique na nzoto na talisi na bana bazokama botala biloko toliaka tala semoule normalement soki eza fufu ya manyoko soko tia yango na mai ekolimwa nyonso ekokende na mai mais tala semoule toliaka tala eloko tikali bomoni tala eloko tikali yango oyo semoule yango toliaka bandeko plastique semoule toliaka yango oyo bozomona semoule toliaka yango oyo bandeko na ngai semoule toliaka yango oyo sikoyo boye ekozala okodigere ndenge nini koma tina suka penda silisa nini nyonso silisa pembe nyonso na passoire bozomona tala eloko etikali jaune nyonso bozomona oyo bien aimé tala eza plastique moni tala boyoka ndenge nazofina ngo tala biloko toliaka bomona biloko toliaka tala oyo eza semoule oyo toliaka na pondu semoule oyo toliaka na fumbwa semoule toliaka na madesu semoule toliaka na tala boyoki ndenge nazofina ngo ndenge ezosala o semoule nasali yango na misu na bino expérience nasalaki ya liboso yango oyo o nasalaki hors caméra yango oyo siko o nasaleli bino na caméra yango oyo botala biloko tozolia tala botala semoule yango oyo semoule tozolia aimons-nous vivants bien aimé partager yango ata kulisi botindela bandeko na biso ba congolais totika kosomba semoule tala yango oyo bomoni semoule tozolia yango oyo tala semoule tozolia yango oyo tozolia plastique bien aimé tala plastique yango oyo même bino bandeko na biso Afrique botika kosomba ba semoule eza bien te s'il vous plaît
bosomba basemoule te boykote yango bosomba basemoule te bozongela fufu ya masangu fufu ya kasai bozongela fufu ya bakongo botika semoule nasali mpona sauver population na biso e nasali mpona sauver communauté na ngai yango oyo même bandeko boza na Angola familia nukomisu bolia te eza malamu te botala bozomona botala Saint-Esprit aza malamu Saint-Esprit ameminga na video oyo pona lakisa bino bandeko na nga biloko botozolia botala mbula na mbula banda toya bamboko yango toliaka toyebaka te lelo Saint-Esprit na bolingo na ye tala nzela ameminga après avoir prié tala système o lelo molimo mosanto asuninga pour comprendre ce qu'on mange voilà nzamba lola pambola bino oya zana mato ya koyoka ayoka oya kotosa atosa o na lobaki te ngayo na sonner trompette na sonner trompette nga na sali par na ngai etikali par na yo nzamba lola moni na sali par na nga parce que nazana moyen ya ko atteindre bino nyoso te ko atteindre bino ezaka na réseaux sociaux na sali par na ngai le reste wana bino pe bosala par na bino bolakisa bandeko bo partager vidéo oyo bandeko na nga boyebisa bandeko na biso ezala na Angola la Angola et nous Congo nous comme isu nous comme semoule comme fungi normal nous comme isu nawe bo eza malamu te bandeko na ngai nous comme pour favor bolakisa bandeko bolia te eza mabe botala biloko tozolia botala semoule yango nasali na misu na bino bomoni tala biloko toliaka eza malamu te bolia ba fufu normal s'il vous plaît bandeko na biso ba congolais c'est mieux to mona na kata na bon moike to kota kasi ya mabele na volonté ya ennemi soki to kolonga mokilo to longa mokilo na volonté ya nzambe mais na volonté ya ennemi te tala molimo mosantu malamu ya zali ndenge ameminga na chemin o na découvrir vidéo oyo bana na nzambe pona sali la bino yango bo banga te nzambe na biso azo contrôle nyonso mais on nzamba révéler biso to lia te to tika nzamba pa nalobaki yango ne bandele awa esengeli na mutu nyonso tu ebanda kobanda bana mikie bazwa bongo éducation ezalaka na ndako de base bien sûr mais il faut kokenda sika boye na école epai wapi okozwa instruction kasi exemple ya liboso il faut zalaka epai ya baenseignant bayebaka nini balati la ata lokola enseignant oyo bilamba alati est-ce que se conformer na éducation oyo azali kopesa na bana akoloba peut-être ezala mode azali jeune fille mais esengeli tango okei musala okei kotangisa bana ezali na bisika bususu okoki kolata bilamba moko songolo te elamba eza esika okoki kolata toyei na boîte de nuit te tozali bongo na ekole epai wapi bana baike bazoya kozwa mayele kasi soki yo molakisi obandi kolata babeboyi ekosuka ndenge nini je crois ba ministère de enseignement en Afrique mobimba bota la makambo oponga epesi ngai mutu ko soit molakisi madame azali kotangisa pe à l'aise sans pour autant amona que ye alati malamu te est-ce que ndenga lati wana ezali malamu to ezali mabe ete ya bino hein que nous utilisons. OK? Oui. Aujourd'hui nous allons voir un autre monnaie comme le dollar. Ces monnaies s'appellent les bitcoins. Toute la classe, répétez après moi. Les bitcoins. Les bitcoins. Les bitcoins. Les bitcoins. Très bien. Nous allons voir aujourd'hui les bitcoins. Qu'est-ce que les bitcoins? Les bitcoins. Voilà bandeko balandi sika boye toko solola makambu oyo zali kopesa batu mutu ko soit na niveau ya mabala na poto mama oyo ya leli papa ndosima olekaki awa afingi basi ya poto nyonso tu ba Chelsea ba mama ba sepeli ata mukete papa Fiston lukela biso tata ndosima aya ko solola est-ce que ya solo basi nyonso na poto bazali ba Chelsea ya asala te exception te e bongo pona nini mobali soka alaki mobali na Congo tango akomi bongo na poto akomi mwasi mibali ya poto balingi kotika ba responsabilité nyonso tu epai ya ba mama ezopesa biso pe mutu ko soya ko sakala te yango sto bengani bango mabe ezali wapi yambo tozo tata dosimao na lingi to yoka biso na bino makam oyo mama azali koloba papa dosimao to landango ensemble na yo Fiston. Bonsoir papa Fiston. Biso ba mama to lembi bosaboli biso ba mama poto
bamama poto baza mabe babengana mibali na bandako. Avant toya pe poto toutaki Afrique. Tomonaki pe baparents na biso nde bazalaki nde bamama na biso na bapapa na biso. Biso toyebi na Afrique mobali nde mutaza chef de famille. Mobali nde mutalukaka pona ko occuper famille na bana na mwasi. Mais awa na poto awa bamibali mususu awa bakoma azwi pouvoir na ya tiki na maboko mwasi. Alingo fute eloko te. Mbongo ne mona na kate. Komela masanga kozwa basi. Aka no kokosa ka mona zoke no kokosa kuna pa basi mususu na makangu ke nonga na mwasi nanga toza na procédure à divorce. Ok dokuta. Na libanda kuna zoke no critiquer mwasi na ye. Ko kipe bana na ndako aliko zo responsabilité te. Éducation à bana, kolatisa bana, makambo kolia ba facture, article mwasi. Net biso tozakana di biso tozakana Suisse. Vie a weza passe. Vie eza cher. Zomon. Mais azo responsabilité tiki na maboka mwasi. Yo mubali olati liputo tiki li responsabilité pas mwasi. Est-ce que zalaka? Faut zo responsabilité ngozo mona tobi ko mabala ba ya papa na sunu Afrique e bandai ko ume na bazo ume na titi to koli pe boye tout ça. Parce que papa na biso bazo aki responsabilité na bango tant que papa. Mais tu zomona ngo au contraire papa fiston. Yango zomona sikota moi sa komona la lembi. Abimisho libando komi moi sa poto za mabe basi ya poto. Non. Basi ya poto kaka te. Mabe za de côté. Côté na biso pe basi, côté pe na biso bien pe bana mibali pe. Mibali balekisi. Balekisi papa fiston. Kaka ko critiquer basi. Mais ton total bien, ba mibali bazana vraiment responsabilité mais ba ya ou ba pesa responsabilité ba basi. Ba lati maputa ba tiki nyonso pa moi so sala moi si soko sala ka. Aliya ju ba engagement nyonso atiki le moi si. Mbongo emona na kate. Azo mono zo réclamer wala na mso courant mbongo ezate, ye kutu kara. Mais awa to vie eza passe awa. Azo zo ba basi na ba Facebook ko pesa bango ba promesse ko lo ba boy na kambo ebele. Koko sa bana basi na internet kaka mibali na biso oyo tozana bango na potwa mais bino bozo ko sabula kaka basi papa ndosima o basi baza ba piti non c'est pas ça et api na basi mususu pe alingi ne susu pete allez avandi na epa bina boko la bana nanga parce que éducation ngam na kopesa pas bana na ngai eza kaka te so moi sa tie mobali la libanda bete bokabwani kaka faut zo mobali libanda non ozo mobali mususu non ovandi na yo parce que o lembi déjà aussi on lembi on nda ko yela onda ya yende mta ko changer ba on se basa ka ndenge moko po ba basi ya poto to utana ba friki poto ya na poto to za na ba éducation to zwa to mona ba parents na biso nde ba koleli biso to ya to boti bana to zo éduquer ba onde biso to boteli ya to boteli ba ngwa mais to utana ba famille de ba friki ba Congo tout ça na bangola partout ozomona to mona ni ya papa ya pouvoir à papa na kasa ndako chef de famille mais awa batiki tango yo mbalo tiki pouvoir no pas moi si on lui ko fouter loko moko te moi ça fouta kanyos après mbongo ne mona na kate après moi ça yoka ko za na basi zo sala boy na boy mais tango yo moi ça otala ki yo zo sala loko moko te après moi ça komana kanda lobi ke no mais c'est comme ça musala no nini na ndako okipa bana te éducation bana ezala te bana awa okcha bana mal à l'aise soki ozana ndako awa bana basi babayo ko gangela bana leng nyonso komela masanga tout ça wana c'est ça yango moni ke no makambo e komi olelo basi faut tika basi te faut eza de côté mibali ya malamu bazali ya mabepe bazali basi pe malamu bazali ya mabepe bazali kaka basi te mibali na biso ya poto baza mabe ozomona bango wana balingi basi tango okenda Afrique kozwa basi kokosa basi o to wana procédure à divorce akabona mwasi na ngai bona bonzoka lokuta mbongo awe mona na kate na ndaku mona kotinda mbongo papa makangu kosala ba n'importe quoi et ça faut tika ya basi te faut bo kabula mo 50% papa ndosima o yeso kwazwa azona n yango wana mais c'est pas basi nyonso et ça ka te moi c'est so akabona mbali ke pazo mbali musu non ça na bongo te et ça bongo te afandi ne parce que ça lembi alobina fanda kanga moko yango wana papa pelende tata pelende yango wana monke na lobaki na bakisa bobongisa place wana mibali Afrique baza lokola ya poto te yango tokoma loba mabali tikala na ngona Afrique
mobali Afrika ayebi ke responsabilité na ayebi ke ndako ngam na kofuta mwasi azaka mpona kosunga mpona kosoutenir mwa eloko moko ezangi mwasi aza lokola aide mais kotika responsabilité nyonso ya mwasi ya ndako no pa mwasi no te ozomona na Afrika nde mabale ezali awa eloko te ndenge ka bango balobaka ke bamona même soko bengisi mwasi na Afrika ye na poto awa lelo ya komona comportement na bokabwana kaka yango mona wango abengisaki mwasi na Afrika ye mwasi aboyi ye mpona nini comportement ne mabe soki le même comportement même que moi en Afrique ye na moi c'est tant comment na biloko bonga kutika ye comportement na bango mabe yango na mona moi c'est en Afrique ya changer parce que moni comportement ne za mabe mabala pona ngai ya ezande na Afrique mibali bazana Afrique ba bi valeur na bango ayebi responsabilité tant que mobali mais na poto awa eloko moko te yango na papa Fiston merci beaucoup ciao tata ndosima obino na Afrique bozalaki mibali bokomi na poto bolati ba jeep bozwi ba pantalon bopesi ba mama bosa solo ko moko te tata ndosima o ba mama bafundi yo zai na n na kati na yo na yebite voilà c'est tata ndosima est avec nous tata ndosima wazali na biso awa tata ndosima o ba mama balobi ozali na n na Afrique bozalaki mibali tango bokomi awa bokomi basi qu'est-ce qui ne va pas pona nini soki bokomi awa tata ndosimao bokomi awa na poto bokomi bolati ba maputa ba jeep allez bozi ba pantalon bopesi yango epai ya basi ba mama baleli na kombo tata ndosimao fingi basi ya poto ba Chelsea baleli ba mitalité est-ce que tata ndosimao yo zali ko assumer que basi ya poto bazali ba Chelsea pona nini bino bolata ba pantalon kaka na Afrique so bokomi na poto boyati ba jeep mama baleli mbote na tata ndosimao tata ndosimao mbote. Allô? Allô? Mbote na yo tata ndosimao. Ozoyoka biso te? Allô, nazoyoka. Mbote na yo. Mbote na yo. Matondo mingi tata pelende. Matondo. Mais mbote tata pelende pe bala. Soki boza na Afrique, soki boza na bazali kolanda biso, y compris mama na biso ya Suisse. Région za malamu penza te, mais to bunda to me ko répondre. Tata ndosima stop là. Tata ndosima so kana j'espère. Tata ndosima soki boza na Afrique bolati ba pantalon. Tango bokoma na poto, bolasi ba jeep na maputa bolati bozi pantalon bopesi pa ba mambo sali échange. D'abord pour continuer, est-ce que ozo assumer makambo robaki ke basi ya poto ba Chelsea ba ngono surtout to olingo senga pardon pour mama. Basiliki hein? Matondo tata pelende pardon ezate. J'assume à 100% mes propos. Ce qui est blessé qui ba maman misusu. Bon, na kosenga bolimbisité. Pour la vérité réalité. Na kati ya ba propos na ngai. Na bandeli na ba propos na nga na lobaki yango clairement que la majorité ya basi ya poto oyo ba wuta en Afrique ba ke koluka vie en Europe ba sala confusion ya entre libala na koluka vie. Donc moi si tanga wuti Afrique ake poto a moni système oyo za na poto a profiter sima ya système wana pour a sacrifier mobali na yanda kutata ya bana. Ya wana tina na lobike na osenga pardon te po naza tetuite na osenga pardon te po naza mutalolendo te non loin de là na osenga pardon te parce que je sais que je dis ba mama ba yebi que je dis la vérité. Mama Lili Bazebo na kati ya London ayebi que ce que je dis c'est que tata ndosima azoloba c'est la vérité. Ndeko nanga madodi ya mbaka na kati ya London ayebi ke makamundo sima azoloba aza na raison. Ba mama ebele ebele na kati ya Londres balimbisanga oyo moyena tanga bakombola bango nyonso ezali te. Mais la plupart ya basi oyo baza ko bengana ka mibali
oyo bakoki kozala na koloba ata mosusu ata même plus de 70%. Ce sont des femmes oyo que baza na oyo babenga en anglais sexual innuendo. Donc azo vivre na mobali mais aza na basentiment moko sexuel mpona kosala bondumba na kati ya ndako ya libala azali. Donc aza na libala mazo lula libanda. Donc azo préféré bakabwana na mobali oyo baza na ye na kati ya ndako mpo ye aluka achange mobali mosusu ndenge basi bachangeaka basous-vêtement na bango na ntongo alati sous-vêtement mosusu na midi a changé na poko a changé na butu alali na sous-vêtement mosusu. Mais bino mama lobi awa bino pe tango bozalaki na Afrique bozalaki ba pantalon bozalaki ba papa bozalaki ba pantalon bokomu na poto bozui bosala échange bozui pantalon bopesi pa ba mama bozui ba jipe ba mama bolati boza ba irresponsable na poto kuna. J'arrive tata pelende maman na biso a retirer parole na ye a kobenga biso ba papa ya Londres ya poto ba irresponsable et sengeli na ye a retirer parole wana parce que ba mama bango moko tango balandi ba propos ya mama oyo ba omona ke mama zolobela na généralité azo répondre nga penza te azo pesa des conseils na basi musuke sebo kabani na mobali ezaka teke obala mwana mobali mususu eza bien te place nga na za seconde ya ngwana irresponsabilité ya mibali ezokoma na sens nini nazo kotela ka ba papa pona okotela te na kobana nanu na ko éduquer pe côté ya ba papa mingi tata pelende ba papa ebele mususu ya na pourcentage ya mukea faible pourcentage o bazali irresponsable bazali baloba na lopoto yo yebi otangi pe mingi koleka biso baloba que toute règle souffre d'exception. Donc ba règle nyonso omoni biso ba congolais na ba africain nyonso en général ndenge biso to lingaka basi na biso congolais soka bimi na mwasi yake na restaurant ataka teke mwasi mutafo futa mbongo non biso africain côté wana naza na lolendo ya kolobango parce que je vis avec mes frères congolais africains na vivre na bango na yebi ndenge ni to fonctionnaka na yebi pe ba congolais mususu ba sepelisa pe basi na bango te na tie ba ona cadre oyo ya groupe wana oyo baza maboko makasi balinga ko satisfaire moi si penza te financièrement moi ça à l'aise baza na faible pourcentage. Mais oyo ngai na yebi en général congolais aza mobali oyo ataka mwasi à l'aise yango basi abikolo ebele balula kozala mobali ya congolais pe africain nyonso ata bikolo mosusu bamindele banini so azo africain asepelaka biso toza ba irresponsabilité na poto ezali ne système oyo tokuti na poto tata pele ne fait expliquer na ebite sozo landa ngai très bien au moins le système to vivra na en Afrique eza différent na système oyo eza na poto na Afrique mingi c'est l'homme qui est le bosseur mobali ndem takina ruluka mbongo po bana les premiers ti les 31 a remené income na katanda kuto rendement oyo azui na salaire mais pendant que aza kosala mosala azwaka nini baparents na biso bazaki mayele banda kosala soka azwi mbongo alongoli mwa bonne partie moko boye asimbisi na mama po agérele nango ndako alobi mari tandu mbongo oyo somba biloko tekaka po ngai ta mususu kopesa ko chaque jour eza pasi po biso la musala bapesa biso pe chaque jour te alors yo matandu zwa mbongo oyo tekaka nango ata mafuta liboso ndako po mo ba pourcentage soki ba bénéfice wana to liaka nango tozela ti tokoma na fin du mois akozwa pe lamba asombeli mama pesiye po mama tekaka te azwaka mbongo mpenza mingi te alors na mbongo wana tata ozwa ya salaire akosombela ye lamba maladi na biso bana ezaka na kati bafamille ya mama pe soki na mboka basengi mwa aide tata kobimisaka na mbongo wana tindi mama aza na mbongo mingi te
Alors, tant que commence na poto, qu'est-ce qui arrive? Na poto, basala système. Monde la sala système na ye, nenge population fa vivre. Poto mobimbeza bongo, la plupart. Basala système que social, ils a garanti. C'est-à-dire, ata osali musalate, okolia. Au moins, il faut olia l'État à supporter yo pour ozo salate. Ezala oza mwasi, ezala oza mobali. Kata pelende, oyoki nde na lobi, na poto so ozo salate, ezala oza nani, mobali, ezala oza nani, mwasi. Bako pesa bino mbongo, donc bozo salate. Pour na poto, ezala wa Afrique te misala ezala te awa. Na kuna na poto place to zalaka, misala eza en vrac yoka makasi na yo. Mais tant oza na incapacité à kosala, nde mundele sikoyo atiamba mesure que na mutu azo salate. Pendant que biso ba mindele tozo lukela bino musala po sala, en attendant to pesio nzela, to pesio mbongo ya kolia kaka ya somba ba forme te bilamba olataka ya kosomba erotongsa bandaku na mboka na bino te. Kaka mbongo aneza kaka pona kolia. Soko za na bana ba calculer nombre bana ba oyeba combien ba do pesa bino soki boza ko balana ezaka ningwana. Maintenant problème ezaka nini? Mundele alingaka te mwasi na mobali tango bazofanda esika moko baza na foyer, mobali aza en bonne santé asala te. Non balinga ngo te. Il faut mobali okende koluka musala osala rapport occupé ndaku na yo. L'État côté social a épaulé bino na mwa muke mwa bénéfice meke ya bana o bapesaka tamzu ba kopesa mwana moko $20 par mois et non par semaine po aza mwana ifaza na droit wana ke mili ke kozanga te na $20 wana ou bien 20 livres ba kosombela ngo mwana po na mili ki ifo azala bien tanga okende klasa limeli déjà miliki donc yango na rapport na assurance wana donc na poto mutu mwana surtout akoyeko kukufa nzala te akoko ya funa nzala te. Il faut vivre bien, aller à bien, makabine surtout ça très bien. L'état zawana pour la kotala, est-ce que beaucoup là-bas na bien? C'est ça. Alors, quand musikoyo, tous enfants en famille, moi si na mobali, ba mama bala ndanga bien ba vérité nde yango yo, vérité yango yo. Moi si na mobali ba fanya ngata ndaku, mobali sikoyo basala ndenge nini? Bon, yo mama lokola l'État yebi ke ngana zana kata ndaku awa officiellement ba olinga te ba pesa yo ba bénéfice ba pesa mbongo bana ba oloba ke non mobali nwazali azosala ngasi ko funa bomba ma mobali abomba maka atiki mwasi na bana na bazana kata ndaku mais il est officiellement azate même ata ndaku ezaki na komba mobali tango mwasi aye akomisa na komba mwasi mutakomisi kolokula kolonda kuwana yango place siko ba mama na biso ba profitaki nento yamba bango aye akomi sekele ya biso mibale to yokani ke ngana salaka yozwa ba bénéfice po mbongo ngana osala yango mtewenda ko aider biso na tonga tamsu na Congo bien Angola na Congo Brazzaville ou bien Afrique mobimba yo siko mbongo wana to sala maeleke yango zozwa ozosomba biloko kolia tozolia ensemble tout ça sikoyo ba mama na biso sikoyo eloko nini sala bango eloko sala bango tango siko tata apesi likanisi wana ye alinko balana na likanisi wana te tunanga pona nini parce que yepe nengo bengisi aya na poto yesiko ayepo na yo te donc aye na yepo na yo po baliye bobota bosa la famille mais yepenza mingi aye siko po na famille na ye abongisa famille na ye osola nanga tata pelende oui yesiko aye po yo ndongo bengise ke mwasi na ngai ya tout la vie awa non na ye to ndolala mbetu moko oui obala kinga papa parent pesa imbonga libala na ndolambela yo tout ça mais ngai pe funa luka vie na nga pona ba famille na nga na tiki bango kuna bazape babola ba penza na ba moyen de vivre penza te yango siko ezo bomba ba vie
conjugale na biso na poto tata Pelende. Mobali siko tanga moni. Ah mama, ndenge nini bana na frigo jiezate. Ah, bongo stiki mbongo te. Mais si boyoka na déjà ke mobali ando pesa pe mbongo. Ando sala pe ba ando futa pe ba facture mososo. Mais ye mutoluwa za mutu. Ye chef ya famille. Ye ne mutazana kolo projet na bino nyoso na mwasi na bana. Bon, azotala na kisasa. Ifuna kende na kindele to luka mwa terrain kote kuna to banda kotonga. Tango tata aza ko bongisa ba projet ya bongo, mama ye azosa ba projet pe ya marque na ye. Ozomana leko zo bomba biso. Yango wana. Mwasi alingi ko dépenser te, alingi tata azozwa po abongisa futur. Soka pese mo muke amoni mo mabe. Yaza na posa. Ba posa eliko bisiko ebele na mwasi. Il faut attirer la famille na yeba mbongo. 2, il faut akota mama kelembo pona tanga ozwa mbongo. Mbongo wana asombilo ba saki tango fete ozala bango na bango bana limité groupe ya bana limité. Tokokutana esika boye biso bana limité. Il faut sikoyo ngana zana ilamba mona yoki bimi mikolo yo eza na valeur ya 500 livres, eza na valeur ya 1000 livres. Mais oza na capacité osombela mba wana te pendant que mbongo ndingo yebeli eza muke na ndaku na bino. Mais o sali yango quand même. Likelemba o koti quand même. Mobali fa peso mbongo po pesa pelu kelemba. Tanga pesi mbongo te o kangele kanda. Alo bandi ko mankeye o sombele o lambela ete ali ndenge isengeli tout ça ale simanango malembe sexual innuendo na yo pe ebandi ko sala. O bandi ko convoiter mibali ya libanda. Ozanga na poto mobandi ko tala ka mibala théâtre obandi ko kanisa ba ex na oya kisasa oyo tikaka bandi ko sola na wano kincheki mobali so ake musala yo bandi ko sola na mibali wana obandi ko développer ko redévelopper ba relation o ekatanaka so mobali ye vandi on dire ye belo ko tema mo santu nzoka déjà so koma dana ba relation na oya dibanda mobali yebite tango sikoyo mobali akoya ko comprendre babiloko onyoso tu tata Pelende aosa nini nzoka yo Marguerite ozalande boye na sa motema ça va lokola yo za boye toboti bana na kobomana na libala te ngai peso na ke na kisasa na koluka mwa katulaki di nanga moko nazotala long terme tam susu yo nanga tokozala na biso lisusu te po déjà na moni façon tozokendela eza bien te ya wana tina moni baloba toujours ke mwambali soka yena kisasa ayeluka mwasi wakutena mbali ayebisaki toujours to na procédure ya divorce mingi eza na opena procédure ya divorce te mingi ezalaka bolingo baza nango na ndaku na mwasi ya bala ekoma nango inexistant donc aza na assurance te ke bolingo wana ekocontinue. Alors yesi ko mobali po akufa pe na AVCT ba problème ya santé ezwaite alingi sikoyo azwa tamsusu mwasi mo eza na poto eza na kin aolinga swazwa mwasi mo boye ba longolongoli ba posa ba nini ba makanisi mabe afandi boye mwasa zo manke ba respect ko gangela ye eloko musu eza nini tata Pelende mutema mabe ya basi ya poto oza peut-être point oyo na ko sukisa nango soko za ba question so to na ngai ti tata Pelende webi nzembo ya Kofi gros bébé maman na poto nyonso basi na biso bazana na système wana lisusu te kaka patsa mangamo na otobetela yo kazotala na ndako tala kuntseki azotala tsuku mamba akomi ko préparer bana mentali ya bana bayeba kaka ye comment la ça? plupart ya bana ya poto soki mwana za na pose loko mama déjà ça kotisa ye idéologique il faut ayaka pa na ye pa papa te papa fandine wana na poto zonde wana la mama ba yebi mamno oloba na okosa te ba yebi oyo kaka maman je veux ça maman achète-moi ça maman on a dit ceci à l'école n'anglais bisokuna oyo kaka mami I want this. Mommy, I want to go and see my friends.
ongo ke ekuta na ba camarade na yo tata fanda olanda radio lokole okotuna tata tenzela ozo senga nzela epa ya mama tata pelende ngana sala ba ser kuna na Londres na mama Lili oyo ke daki banda abota maka akuta na papa Dani Songolo mobali na ye ilelo banda ya botama azalaka na mobali wana papa Dani Songolo mama wa bongo bazali baza ebele bele te me bazali oyo ke na misu na nga mwana asali erreur azwa kotuna mama pianga mbongo na kesomba chips agangeli mwana yo prince kede patata bino moni tata bino ye wana te al tata tuni prince nini I want to go and buy chips na ina kesomba frite na se okay tata zimbongo apesi me ba mama ebele musana bango ya mwana so mwana ye akobenga na ete atindi patata oyaka zela wait aki azimbongo apesi bazotinda bana pa bazoboya kotinda bana pa batata na intention nini ke bana mamona ke yene la responsable bana bayeba kaka bango de likamne surtout bakoma bana ya ba mama likamne soka mama nde sika ya otuna kaka kosenga kaka mbongo pa tata soki akomi na incapacité ya kosatisfaire mwana alaye pa tata kasi batindaki bango eloko boye na classe il faut pesa mbongo na pesa te mais siko mwana asengaki yango epa mama ce qui est mauvais mwana il faut kolakisaka ye ke responsable numéro 1 ndenge ye mama ya Suisse alobi keza tata il faut lakisaka bana nzela wana ke mwana ayeba ke ngana tata na yo nge tofandaka awa chef na biso mibale eza tata nanu eza tata avant ya pa na nga banda pa tata so tata tindi alobi boke pa mama na pesa ke mbongo mbo ya pesa yo ndoke ye pa mama mais bon basala na bongo te bakoma kolongola amour ya batata na mitu ya bana donc mwana vana na tata lokola tata koma figurant na kati ya ndako ce qui est mauvais na lobi te ke ba mama nyonso baza bongo mais la plupart des femmes pour des raisons eza égoïste eza ki motema mabe donc azo préparer déjà kuna ye oyo ndeko na ngai commandant Anderson aloba ya Afrique du Sud ke azo bongisa mbodi ya tata na ba 2 ans ezoya 3 ans akokende alors azo préparer déjà bana bando ina tata bamona tata na valeur te malembe mama ya Suisse bandaki bien alobi to vandi na bakongo wana bangola tout ça to bandoko mona batata na biso nga na kanisa ka obakisa tata pelende na kanisa ki mama ya Suisse olobake to mona ki ndenge ba mama na biso no ba bafandaki mais to teli ko mona te place mama ata to zaki na batako ofutela mama abenga na tata poni tata zo kipenda kubiente to tiko mona ngote kondo lombo makadi ayemba yango ayembi mamu ye mutazaki na mbongo alors ayebisi mobali na ye alobi ke non yo ndongo za boye ngam na sala ka ozala mais yo sikoyo okomi kotrahir nga pa ya basi ya bana mike soko moni ngo zoli ko présenter ngai te tout ça boye mais afandaka na ndako na ya bengana ka ete ayaki kaka kobengana mobali tangu eleki ndelo amoni ke moya sala susu otema eza te tokabwana na biso nde ayebisi ye ke nyonso tu oyo nga nasalela yo tu laisses et tu pars de ma maison, sors de ma maison. Tisanola zongisa masinya mandefu zongisa po azalaki Mario azalaki ne loko moko te na vie azalaki un simple étudiant asalaka nanu te kaka mama mutapesaka mbongo ya université ya kolia makambo nyonso kosomba pantalon suki kobi milelo na mbongo ya mamu eske biso basi na biso na poto bakomisa biso bapesa biso mbongo ata ya kokomisa suki milelo wana ezalaka te basi na biso ozangi mbongo ya transport tata pelende. Moi j'ai vécu ça, j'ai traité avec beaucoup de Congolais. Tata azangi mbongo ya kokende na transport tata pelende mama akoboya kopesa olobaka na mbongo te
mais tango pasteur na bango azoteya na TV oyo olinga pesa $200 atia mosape likolo atinda bacordona banque omona mpenza mwasi atindi cordona banque apesi $300 $500 mais mobali bolalaka na ye mbetu moko tata ya bana na géniteur ya bana na yo oboyi kopesa ye 5 livres oyo abotisi yo bana ayesi yo na poto abali yo na Congo amemi yo na poto okangeli ye motema 5 livres asomba transport po akende koluka mosala oboyi mais pasteur obimisa ebela mbongo en principe nani nde fo agéraka bambongo ya bana mbongo ya mangoya bala ebele 4 naka mpo na mbongo ya bana ekoma mingi ndenge wana ndenge balobaka bazoloba wana ke o batata misu na bino na mbongo lokuta luvunu nayebi ke mibali muke tata pelene mibali muke basalaka yango awa na Afrique pe na Congo pe za bongo basi mibali musu bakabela basi te awa na Congo eza bongo partout dans le monde mindele musu bakabela pe basi na bango te bazali mais en général tata pelende mibali ya ba Congolais obi ya ba Africain ba kipaka mbongo wa bana wana te loba soko sala te nde yo mtuzwaka yango ekomela bana yo na compte na yo alozwi tamso pesi madame ba sala boye somba ba biloko ndako somba kolia tout ça banini mais makambo ba loba wana yango pe ko bo mapeli bala te yango te est-ce que maman a so ba mai libala po tata pesi ke mbongo mokena fin du mois non wana ntuza esprit ya adulteur mwasi azotala mingi libanda yango na ekomi na système ke mwasi tanga otala ba TV azozwa makanisi ya koya koluka ko mobali ye moko mwasi ya lelo tata pelende azwi nzela ya kolula mobali ye moko asali cour na mobali ye moko ake aluki mobali apesi ye mbongo mobali abala ye moko na mbongo na ye c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai basi apote bele babei babali mibali bango moko tozala bango na poto wana obuki lokuta tata ndosima wana obuki lokuta nazala na poto tata pelinde nazala na poto na solo baka oyo ezali te mobali aza na mbongo na ye aza na Afrique mais mwasi atikaka mikanda mais mobali afuti abimisi mbongo na ye moko baka wana tata pelende na oyebisa yo eza muke la plupart ya mibali oyo bamata basi ya poto bango mo bafuta bambongo ya bavoyage wana na oyebiso vérité na mbongo pa libala mpo ma apesi mpe mobali bo ye awa na Afrique azwa mbongo wapi surtout na Congo ya pasi azwa mbongo wapi abimisa bambongo wana nyonso tu na Congo na biso oyo Congo tolela misala ezalaka te na kitisi yango te mais la réalité tu connais totika biloko wana ntango boza na mwasi na mobali na kati ya ndako et surtout soki bobandi kobota déjà mais bamama botala mpe avenir abana mwana atosaka mingi papa na kati ya ndako mingi mwana soki tata mwana bimaki abangaka soki nazongi papa oganga mais basi na biso bagangela bana na biso te soki mwasi mwana wuti libanda ye ba air tardif anga lobaka boye mwana gangeli mama ala mama mandikimia bane bele baby bongo ozo comprendre voilà conclusion laisser aller leki ale mwana zui zemi akomi na poussette azwi ndako yeboko vi esukela nzela moya koma mutu penza oyo tata kanisaki fo bana bakomi lisu te mpo nini mama amanipule libala abengani tata bana bakomi na bango kaka kibwanga ntu basukela nzela misala ya bamagdo misala ya pamba ifale bazala na babiro bazala na bamisala ya kitoko ya bien mais je remarquais une chose tata Ndosimao je remarquais une chose oui Congolais, toza parmi les premiers Africains to immigrants na mikili ya mpoto, n'est-ce pas? Mais si quand tout le monde nous tepena Congolais oyo sur tous les plans, sur tous les domaines. Basali pena kombo makasi. Bon voilà, actuellement la musique doit la mettre Gims Nadajou, ça va. Mais net yatana bale, oui c'est vrai. Ba Shabani nonda ba sala pena succès raté. Na jina bale, au monde lokola ba drogue ba.
Quand on parle de Drogba, c'est tout le monde. On parle de Samuel Eto'o, c'est tout le monde. Il y a Togolais au Nagno. Badebayo. Mais biso tout ça à moi niveau beaucoup à moi c'est. Et puis Congolais makambu na biso ekenda kapenza moi musika te na ete soso comment na olobaona. C'est dû à quoi en fait? Nazo comprendre bien. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Pour moi la question Tony, et ça une très bonne question ils ont résumé makambu o nyoso ngana bimisi awa comme diarrhée. Au moni tout ça na système na poto. Moi natanga okende classe mbala moko école azo ko engager pe moi na ko entraîner kaye côté sport moko oyo ye a préféré soki ausala volleyball soki ausala foot soki ausala nini mingi soki siko azo sa neti foot il faut le quoi za no mona muke il faut mokolo moko a accompagner kaye botata pelende tango sikoyo yo mwasi ozotala ke mwana nanga zo akoti na équipe boye azokende ko s'entraîner bon obandi ko kanisa mwana oyo soka koli tanga okoma star ngana ina lia aka mbongo na ngai moko mama bon obandi ko luka manœuvre militaire tata bimana ndako tangu tata bimana ndako sikoyo yo il faut bando kitika mwana na entraînement. Sur autant de temps, sur les OP, ça te pose à peine à Banam Soso, il faut l'engela. Moi, il fallait qu'un entraînement à Keïté. Deuxième jour à Keïté, quand on a la place à aucun essai l'entraînement, bah longo lié. C'est comme la Didier Drogba Wapi. Alors, comme la débailleur en haut, Ndengenini. Mais, Baka Ezali, au moni par exemple, petit nabiso yo akota na Léopard moi na papa Mao toalaka balabala moko na Londres omoni na mwasi na ye ve Mao akoma pasteur lelo mwana na bango oyo akota a Londres akota na abeta pe mo na Léopard omoni tellement baza soudé na yebi couple wana très bien. Moi si azana respect maximum et pas mobile nae. Moi papa mawana. Batebele na Londres baebi azaki chef ya association ba Swahili na kati Angleterre. Pile vient na ngai. To so la bien to iba très bien. Au moni bana tangu mutata so ketika ba na classe bazo évoluer bien azo ko aider bana azo ko éduquer bango Sœur Cécile moi si na ye il azo kipe ndako et puis mobali yende chef bazo continuer bazo kende et puis baza fait bato o ba sambelaka tata ndosina voilà to comme na souka la régime fait signe est-ce que yo to comme na souka to peut sur chance ozo ko banga te oboy ko retirer oya kobenga ba mama ya poto ba supporter à Chelsea ozo banga te na Londres wana ba kangona mama ba diembela yo oboyi ko retirer na ko retirer te la plupart ba clients na ngape baza pe basi ba yebi ke mamla loba eza bongo la plupart o baza na bebali na bandako ba obetela maboko ata na lobeli basi ba ko yiko mona na bandeko na bango pe mawake non il fallait pas sambisa ba on a sambisa pe mututé na zolo ba oyo eza vérité parce que o kabolango 50 te 50 ba papa 50 ba mama na kabola 50 te parce que lelo yo batebele mibale bele bazui ba stroke c'est-à-dire ba AVC na Londres na Angleterre na Afrique na Europe po na nini ma comportement mabe ya basi na biso o bauti na Afrique ba miyongo kuna na poto alors ngana omona bango boye makambo ba osala ya bandeko na biso ya mabe bandeko na biso mibali ebele bazo kufa bazo mona pasi ba mona bana te alors komona bana na été ezopesa siko mibali mingi baza neti ngai te que nous avons un nerf solide na mona bana ngate yo non vedi yo pe oza normal yo posa blessé de guerre pour maman ka bagi oza na haine basi yo posa oza blessé de guerre naza blessé de guerre mais naza na haine ya basi te nazolo bango bien na répéter que basi oyo babatela mabana na bango koko seteke mibali nyoso baza 100% bien na kati ndako mibali musu baza na ba faute moko moi ça insupportable mais moi si le kola ba entraîner bien a outi na famille moko bien amona tina benga na mobali te
Merci beaucoup Tata Dosimao. Que ça na mibali musu peza do moyen té, mais ba ça toujours na moisi. Merci beaucoup. Azo supporter ma bêtise. Merci beaucoup Tata Dosimao. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Tata Dosimao. Merci, c'est moi qui vous remercie. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende we